Bonjour chers amis, tous en 3W na Fimbo. Et Nzambe nanga vraiment. Soko tulinde zakaboye. Mobile soko tulinde zakaboye. Avant na bana poto, en tout cas, ba condoléances nanga inano. Hein, na maman Aurélie, c'est ma condoléance, elle vient de perdre son père à la famille Mbaki. Là on est en pleine Aurélie. Mais bana poto, ma bala ya poto, oh nyonso ba bala ki awa ekufie. Maman na ngai kisi nini bokene koza basi ba boy bino boy. Basi ba boy bino boy o ya biso na lingi na ngai te na laine. Dadi olobaki okobala. Olobaki okobala, olekisi grosse moulure, olobiki no boza kobala na. Problème nini siko na laine. Bana poto vérité ezaka kamoko. Ye alobi aboyi laine. Mosiko mwasi oyo boyi. Okomi kosalela ba 50 vidéos ndengeni. Boyo ka ba au moins ba message oyo. En tout cas, ngana oloba kaka na ba preuve. Ba message oyo nazotinde la bino, eza ba message oyo ozomona mutu oyo aza koloba abondela kite ba message oyo. Na mutu azala dispo ya osola na ye. Mutu azala dispo ya osola na ye te. Et puis mutu yo ayi bien importance à mobali tena importance ya libala te. Donc nyoso zomona parce que oui ba qui importance ya mobali. Tu dois vraiment m'excuser Kawa. Les qui tous à la bouille, on ne sait pas quoi faire. Tout vendre, tout raisonner, l'oubli na biso pour na banana biso quoi. Donc l'erreur elle est humaine. Et tu as aussi l'intérieur au limbisanga. Donc ceux qui vraiment enfoncent ça qui au limbisanga. Bana poto wana na pesibino ezali ba preuve oyo dadi azo senga laine kawa oyo aza ko finga lelo aza ko saela ba vidéo ebele oyo atindi message pas la bouche autorisée à sambwisa en tout cas la bouche autorisée vérifier ka ba message ba message mususu vérifier ka makamu mususu ye azui adefi mbongo abali mwasi alobaki keno akokoma député azo sala na kaka quelque temps epai ya camarade na ewata sikoyo lelo oyo mwasi amoni delo apesaki esimbite aluki nzela na ye mususu eza nzela tokoko finga muninga okofinga mune yo peno telemisi la in pena pena fojo nengwana ba mabene ngwana telemisi la in penza tika mwana bisoko la in wana za mwana ya mama leki nanga la ina muyombe mama nanga pa kote moko amuyombe tika mwana biso yo obi oboyi tika ye mobali na lobby pourtant information mobali na lobby o krakise ekutu makasi pa lingi ekutu makasi nyonso bozo sala kutu lingi si makasi oyo ezali la oyo eza soda obena soda en tout cas dadi na regretter na comportement na yo soit disons balaki mwasi wona sa ko balate okangaki lopangu po okansaki soko kangele lopangu a okrake a ozwa mbongo na ya bando kabela yo tala stela ndenge aosambwisa mati ngana oyokela stela mawa mobali oyo pesi mbongo ebele omise ebele lelo ozondima bafinga papa na ye bafinga mama na ye en tout cas monzola Carole na mela MC Mbi ya 5 étoiles nazokamwa en tout cas bana basi botala dadi laina ko répondre yo te en attend wana te o eza court métrage soko continuer okozwa long métrage so continue moi si so alingi osutetika film aye sukutu esila
oh eza lisolo ka mondeke na kaluji te wana nde esilaka te tive beaucoup la kufi mpe esili mpe te mais oyo eza libala eza contrat esilaka yo ozoloba ke non o soi-disant oboyaki mais outi kosenga mbonga matanga mikolo oyo ti outi kokufela osengi mbonga matanga batindeli $100 bamessage oyo ozotinda wana eza ya mars alingako nsusu te asoesaka okuti na compassion asoesaka okuti na compassion na mawa asoesako na mawa yoka bamessage na yo ndenge ozobondela yoka bamessage na yo ndenge oza kobondela bana pote bayoka bamessage na yo ndenge oza kobondela yo olingi obimisa ye mwasi ya mabe yebisa apesa ye ka asala ye ka droit de réponse yo fingi moninga ntango ofingi moninga moninga mpe répondre oh ya répondre te ndenge nini boyoka ndenge boyoka boyoka pena bana pote boyoka lokute ya mwana mobali oyo ndenge eza na suka ekoma na suka baranki na motema ou encore que no bainga ou encore nga na bayo donc voilà toluka ko restituer ou topeki ko perdre eza bisoti. Moi je te dis tous ces derniers temps bien libalate donc bala qui par complaisance toi na biso kuna te kawananga comprendre donc moi l'essentiel était kakana yiba comme na yibi et ça vient de toi qui kusimbate pas de problème quoi donc voilà otika la kawanga na otika la mula pourvu ka ba vie na biso ezala bien bana na biso bazala bien même un jour to mona naka bozo comprendre bino mo bana poto boyoki ba message boyoki vraiment ba message ndenge eza wana boyoki ba message et puis eza awa je vais vous montrer ba preuve oyo que non azolinga abimisa mwana mwasi ya batu mabe azolinga abimisa mwana mwasi ya batu mabe ndenge eza wana awa nazotanga awa so na bina tala awa yango yo en gros plan yango yo Cresco le voit dit sala musala oyo eza message je vais vous le lire na otangela bino message oyo message oyo comme je t'aime kawa vraiment olimbisa ngai na oyo nyonso elekaki oza mwasi oyo na bala nako ndima ba benga ngai ba kombo nyonso sauf divorcé na Monique na salaki yo pasi vraiment pardon moi limbisa ngai vraiment kawa et sali ngai pasi makasi pardonne moi vraiment je pense que nakozongela lisusu ba bêtise wana te mais sikoyo comment yo koki kokosa yo fingi mwasi apesi droit de réponse yo sikoyo okomisi ozo sala kena ote yo muto boyiye mais ba message oyo sikoyo voix oyo eza ya nani o voix na yo te tu dois vraiment m'excuser kawa leki tous à la bouille on ne sait pas quoi faire tout vendre tout raisonner lobi na biso pour na bana na biso quoi donc l'erreur elle est humaine et tu as aussi l'intérieur au limbisanga donc ceux qui vraiment n'enfoncent qui est-ce que c'est obligatoire que non soki okaboy na mutu faut saler ba vidéo ndengo saleli yo ana dadi et loko nini bokoyi ko traiter ngo en coulisses te yona stela bo ndenge moko dadi ba fièvre monde ne mutu so beta bino bolinga na ka yona stela bo ndenge moko ba fièvre monde so boya stela lo bia boyi nani mati mais ye wana akomi ko fingisa mati partout eza mawa bolinga na bino na stela yo bimisa ki grosse moulure obe boso ba na bino na grosse moulure sikoyo grosse moulure lisusu te yo lingi kaka batelemisa penda nani line batelemisa penda grosse moulure bazui line bazui grosse moulure batiki line boni boyeko aleki line kana kindumba na age na makambute oyoki na makambute yo yaki nde okanisa kinde oyaki pa line banque mokuta na beton line amosi kitoko makasi okakula line eloko te boboti na bino pete ezaki na okaba sentiment nini yango boye nini boye okene pas Juvenal Mabundo ça les vidéos okene pas ligne sanza ya mutu munene mwana inceste Jael ça les vidéos okene pas ngubuli popotamo o maleme mobali aboya kansaki mwa kisi ya bangala banaye ko baka akansaki ba ofanda ne libera ba boye kudwa ke koza mwasi ya mukusa sanga bassin moyo ka sonit moyo ka soni yo ka soni dadi pesa ta place au sala ka valeur olaki okoma député moi ça c'est le comme député comme député ta se retirer na nini yango
nini yango oh elone sila te tika est tranquille en tout cas Dadi tika est tranquille Dadi tika est tranquille omoni eloko yozo sale pa la in ki sankarana eza nango na salaire te porte-parole kuto sala ke eza na salaire lobela makama mouvement na bino tika ko sala ba émission pour na la in eza na salaire te kene ko sala place ba pesa le salaire en tout cas bo pesa na conseil bino bato balaki ba feke bo pesa mabala nyonso ekufi yango bosoki yango na kisi yo nini matiku talobi oboyi na yo ye andimi na ye metika na yo ye tranquille nga kutu stelande na so na yo pena na poto tuli kutu na Kinshasa bazwi yo kutu ya mawa bazwi yo pena ya mawa mais mawa tika la ina en tout cas mamita dina na zawa na pona la in tika la in Dadi tika la in lobela makamba orchestre na bino tika la in Sony yo mtolobe boyi mutu mozo sale ba video bele Sony tika muninga za sa engagement na tika obala eto kanga inde lopangu tika alingi na esusu te alingi na ete tika ye vérité saka moko problème ça te yo boyi na yo to ndimi de fête tika ye moi c'est qui toko lokwa la in ya mitali bien on me demande fièvre mondo na esi bino bana poto Sony azo kosele makambo boyoki bino moko ba preuve à l'appui oh eza premier épisode on reçoit deuxième épisode troisième épisode merci beaucoup merci beaucoup na bato nyonso na linga mingi monzola Caron na mele mama na beni balbi vraiment choisis ma tata le vénérable maître suprême babi manik de Jan babi soirée zaka moko na ngola toke ko nettoyer toke sala makamba bien boko mona soirée zaka mo ba mpiaka bosala ki toke to rectifier ba faute to chaba très bien fallait pour pas du cap la merveille Fimbo na Fimbo toujours Jonathan Kadima Secret d'amour Acacia la reine de tous les bébés qu'est-ce qu'on le voit dit babi Congo check si bu mutombo nani lisusu choisis ma tata Freddy Chibango Agetrad Monzola Caron na mele mama na bini je vous aime beaucoup Adel Jogo Bagou Danger Jolie Mayala Gifo qui a dit Tina Pomme Verte Gifo qui a dit les cadets de Paris Babi Vungule Dadi Mavungu Naomi Sanduku je t'aime beaucoup bisous